épidémie sambi biso ya kosakana te. Bangulu misu azokufa dans les vidéos mama ngulu misu soke oka nef na ba mama titili ngula ko bu. Osutuka boyo keko soma biloko oteka na fombo na bato basala ba boudin to bataba wenzi. Tango yali suna poko boy. Bakufi. Doto tika libe madonga tena bangulu lisute. Chaque année to somba bangulu tozo bokola et comme projet le msozo sala na te kango dans quelques mois ou dans ba mois ya comme ka ba tamoko boy épidémie ye et boy bangulu nyonso bangulu bakufi. Yo perdre combien de têtes? Ba 20 zamuki. Ba 20 zamuki. Na ba bana na ba mama so na milana e wala ba 45 pe fa bakoka. Ba 45 têtes. Susu ba foot ba za ba locataire ba bande foot na ferme menanga misusu anga moko. Nazaki na 17 ngulu. 17 nyonso bakufi. Bango nyonso basilaki. Oh là là. Épidémie tant que yo moni beaucoup oteka ba faux prix les monsieur pe boboaki donc comme ko pesa passe. Ba vétérinaire na biso. Bon ba comment fatigué malgré baza du domaine. Mais batatonaka. Bakoza peut-être kisi oyo, bakotia boye. Bakoza kisi peut-être bakotia sikoyo koma sikoyo et comment nzambe aloba. Ce que tout le monde est déjà malade manifesté. Est-ce que malade déjà tout le monde est manifesté to déclassé? Allez, oui, bah tirer les secours faut ba précaution bien déjà ba preneur ba yé ba zuzu bango. Mais ce que ba yé déjà qui est déjà aux atteints. Allez, comme on a ba primo au kaka ya bongo Siko ndenge boteka kangulu o azali atteint. Ceux qui batu balié ango mabete. Bon, normalement ceux qui ngulu azali atteint. Normalement Namibé ko peza o yanani. Donc il faut si par exemple inspecteur vétérinaire ba kutani na yo ndengo wana. Il faut ngulu wana, faut ba battre ngo, hein? Ba kundi. Pourquoi pour nako ezala transmissibilité. Moni. Mais biso ba congolais talaka kalokola nzala. Ah. Okoto kisha bon maladi wana ko kende nango. Maladi wana na batu ba kolia ngulu za mabete. Te bo ezaka mabe bon ba yebisa biso ke za mabe, ezaka mabe mais neti biso soki oya neti nga soki oya pufi a commis déjà te bon na te kakate. Tant on se lobaka na ba konza mboka soki ba koyi ko pesa biso ma poids. Bakoyi ko sunga biso neti makamoni te makameta l'épidémie. So bakoyi ko sunga biso bazo pesa biso ata ba produits désinfectants wana. Ils amala on peut zapper coûtant. Yo mutu moko po sombango atoko kokate. Mais soki l'état pas bandi ko accompagner biso na musala ezala bien pour toujours perdre. To yo kana ba pays étranger éleveur azanga mutu munene ndeto tambula na ba mituka na ba pays étranger mais pas na biso atoza négliger. Toza négliger bo soki l'état a ko prendre représenter biso en main a sunga biso. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodA met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont les racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant des aisselles, tu vas. La crème miracle. Simon, Simon.
Oh, so gila. Wana buchi ya? Mama kasi. Ya mnene. Yo, tapi songo so, abang singa. Abang singa so dia enggak? Déjà, et comme là, peut-être au sali à faire, tout monter business, moko, mais à un certain moment, au Monique est simbité pour la raison où yo ko maîtriser ou peut-être ko expliquer. En tout cas, les cambo et comme les bandeko, ou bazali na ba porcherie na espace Secomaf, na site ya Secomaf, toye ko kutana bango, to solana bango. Ba expliquer biso nini ekomeli bango mbote ndeko kombo nani Dadi ndeko Dadi yo pozali moko ya bandeko yo baza ba victime ya baboko libibwele donc boko la ka bangulu c'est ça expliquer biso nini ekomeli bino awa épidémie sambi biso ya kosakana te bangulu misu azo kufa dans les vidéos mama ngulu misu ke oka nef na mama titili ngula ko bu o surtout ka boyo ke ko soma biloko oteka na fombo na bato basala ba boudin to bataba wenzi tango yali suna poko ba kufi doto tika libe madonga tena bangulu lisute ngulu ko ma cher ata ba banana nengela liboso ko mena ba 35 40 mais sur ko mina ba $50 pour nini épidémie à makasi nyama ba lukla biso vraiment ke ba biloko o ezaya ba vétérinaire mama makasi ba kota pour vivre sunga biso et bandi depuis mon colonie makambo donc ala mon pépé mo soke yé les mo etiki biso ke na ngo boko vana pe 3 ans mo koleke ya lisusu sakane ne bino ya moni siko ata ba lima bangule ete kamate ata dresse ete kamate ma poaniki bangu banyama vraiment bazate c'est que yo personnellement yo perdre combien de têtes ba 20 zamuki ba 20 amuki na ba bana na ba mama so na milana e ba 45 pe fa bakoka ba 45 têtes susu ba fute ba za ba lokate ba bande fute na ferme nanga misusu anga moko na ba lokate pe ba longo na ba keke c'est que solution nini au besoin jusque là pour faire face à la situation ya nto senga ke na ba konya mboka ba lukela biso siko ba vétérinaire o ba kisi makasi pour vivre que ba teke la biso to ba la biso don to pomper na ba ferme pour ani ke be sectiana ekufa to zongisa ba nyama mususu mais ba nyama mususu ba zana ba mais e belé vemati est-ce que épidémie on a eza dû à nini et yaka ezalaka dû à nini est-ce que ezali par rapport à saison est-ce que ezali par rapport ya espace eza sointé to eza pona nini et yaka na mopepe et yaka pe ndeti na manjili ndeka la muninga misusu ngulu na yaki na épidémie akufi balongoli michopo kati babwa ki na mai tangu asokoli pa kelamba we mopepe na yaka pe lisu na ba mai lisusu est-ce que déjà besoin contacter na ba vétérinaire pour baya ko tala baye baso kezanini ba ferme misusu kute ya ba ferme ya bangulu me ba temiso ando komisa bango ba pola ba koma kili suna role mususu banda sala ki bozwaka nini show botsaka na ba mingi me neya nyonso anezo simbarate simbarate
Bon, si on a minute la situation est maîtrisée, bangulu bazo kufa lisute, est-ce que changement ezali na situation en ato bazo continuer ka kufa? Te ba kufa te si vraiment ne ba permis mais c'est ngato ba faut ba rapidité que qui si moko poto pomper pour que et bon baba. OK. Message na wezani na ba kondi o bazolanda yo, notamment particulièrement na ministre oyo asokipa na makambo ya pêche pe élevage. Kasi te ba na biso ba kisio oyo ya ke toko longa élevage. Ya ko pomper pour que ba kufa lisute pas nicho babandi ko zonga déjà. Bangulu me bandi ko zonga mais kisi mama kasi batindi la biso pata mpeperia ezalama anti. OK. Voilà, Bolandi Ndeko Dadi, Ndeko Dadi ndenge alobi azali mobokoli bibwele ya bokolaka bangulu boye bibino moko importance ya élevage na kati ya société parce que bangonde bazolé sa biso bangonde bazolé sa population mais bakutani na situation où esali que ba perdre biloko ebele ba perdre mbongo. Alors Ndeko Dadi question en souka. Est-ce que depuis banda kosa musala oyo esi ozwa ata assistance moko ya bakonzi ya mboka baya kusunga yo ata na mbongo to na matériel mondengo boko la rabibole te bayaka te soki bayaka mbele élevage ngeke tonda koto ya po route c'est comment faire banyama bazala ke bele soki bayaka mbele minute fo to za la boité bayaka te bayaka te donc to mona ngote ata na ba dreshi ata na ba aliment to mona ngote. Ministre Azolandayo, ministre ya agriculture, pêche et élevage. Loba na épais message. Message na biso ezaki ba raisonner que biso ba agriculture, ba nyama élevage, pour biso to lisa kamboka. Ndeti soko landi ndunda oveme utaka na ba ndunda oveme ke na centre ville utaka sikomafi. Soko landa lisusu presque ba nyama ebele vema utaka koto o ekenda ka ba gambela wana na ba chino ba ya kosomba ba ke sala ngo ba boudin utaka ndeti sikomafi. Donc ministre Assalani pour Nabino atinda donc ba jula biso solution que ya ko aider biso bato tout ça là élevage ba aider biso na balima na ba grani d'abord belé ka na fumer ne ba fumer misusu ka na ba gambela na ba zandolier ke ba ke boa ka koto misusu ba yena ba boa ka ta koto ndenge to mona kana western nyo ba boa ka na ba bibu kuna ba ya ko boa ka koto ko eswinga biso na agriculture. Merci beaucoup Deko. Voilà, boyo kimbela ya Ndeko Dadi, to continue kotambola, to yo kapé bandeko mususu. Mbote mama? Mbote papa. Kombo no nani? Kombo nanga Caroline Kwebena. Maman Caroline to kutio awa na site ya Sekomaf, to yeko sola likambo o etali bangulu. D'abord nini komeli bino awa? Bon, komeli biso te me komela ka biso. E koma ko komela biso tout le temps. Chaque année, toko somba bangulu tozo bokola et comme projet le msozo sana na te kango dans quelques mois ou dans ba moezo ya boko koma ka batamo ko boy épidémie ye e boy bangulu nyonso bangulu bakufi. Yo moko za victime nango? Naza victime nango pendant na kasi bata ba ndenge landani nga ata 4 ans na lemba kapete na zozong sakaka. Na kolemba pete na ozongisa kaka 4 ans donc siko kutu na moi découragement pour ça la dépense ko lesa ngulu pinde comme dépense mais tant ko ma pose wa mbongo ngondo tsali ko lo bombi pour récupérer épidémie tant ko yo monde beaucoup moté quand ba faux prix les monsieur pe boboaki donc comme ko pesa passe et comme ko pesa passe vraiment. Na dernière fois oyo salami ya Mbalasuka au perdai combien de têtes ngulu? Bon Mbalasuka oyo na pedrak na zaki na 17 ngulu 17 nyonso bakufi bango nyonso basilaki. Oh là là. Siko wana bosala ndenge nini oteka yango okukaba okubwaka? Bon ce que tout le monde neti oyo déjà malade manifester est-ce que malade déjà tout le monde oyo manifester to déclasser allez oyo batikali siko fozo ba précaution bengi déjà ba preneur ba ye ba zuzu bango mais ce que ba yebaki déjà que déjà aux atteints allez comme on a ba primo kaka ya bongo siko manifestation ya malade yango ezala ndeni pa bangulu boye bango ndeni boso ngula boy kolia hôtel bloka boy kolia ndo yeba ke ngulu akomi déjà na malade wana na batu ba kolia ngulu za mabete na batu ba kolia ngulu za mabete te bo ezaka mabe bon ba yebisa biso ke za mabe ezaka mabe mais
neti biso soki oya neti nga soki oya pufi a commis déjà temps bon na te kakate. Siko ba dispositif nini oyo bozui awa. Est-ce que bozata na lisanga mote coopérative moko ba éleveur ou bokoyo osala ta ba démarche pour que bo trouver ba vétérinaire ba pesa bino solution. Bon neti biso siko nga naza éleveur naza na association ya ba ASMK. Naza membre de l'association des éleveurs de Kimbantseki. To Brigier on a ASMK. Ndé par rapport na nzela ya ASMK ndé to kutana na ba partenaire moko bo na nzela ya Senadep. Ndé bango ndé mutu bazolinga soko ba sunga biso na ndenge ki basala biso ba campagne ya désinfectant. Ba ila biso ba kisi dans un premier temps. Soko ba pesi biso to avant to so bango to désinfecter na ba loge na biso. Bon si manango ba koye ba kolukela biso susu ba to zaka na biso dana ba vétérinaire o to travailler na bango. Soko bango peut-être projet fallait soko ba sunga biso ndé bango ndé bangi ba accompagner biso neti na tour oyo. Bangi ba accompagner biso. Bon, à part Bango, est-ce que la structure à l'État et yaka net ministère ya agriculture, pêche et élevage, ba yaka pe pour inspecter tout ko sungabino? En tout cas pensate. Bayarate. Bayarate. Bon, la situation est comme Libino. Bakondi bazolanda bino, notamment ministre, notamment chef de l'État zolanda bino, message ni beaucoup ko lancer parce que bino nde bozu beaucoup la population. Message ni beaucoup lancer na bakondi mboka pour ba assister bino. Bon, tant on se lo baka na bakondi mboka, soki bakoyi ko pesa biso poids. Bakoyi ko sunga biso ndima community ma kambeta l'épidémie. So bakoyi ko sunga biso bazo pesa biso ta ba produit désinfectant wana. Ils amala on peut rappeler coûtant. Yo mutu moko po sombango atoko kokate. Mais soki l'État pas bandi ko accompagner biso na musala ezala bien pour toujours perdre. To yo kana ba pays étranger éleveur azama mutu munene nde to tambla na ba mituka na ba pays étranger mais pas na biso atoza négliger. Toza négliger bo soki l'État a ko prendre représenter biso en main a sunga biso ekuza malamu. Toko sepela vraiment. Merci beaucoup Maman Caroline. Merci beaucoup merci. En tout cas na sepele mingi ko yamba bino pe na interview oyo soki pe na ba konji ba koyoka biso pe ba ko répondre biso. En tout cas to ozong sa merci pa nzambe pe to tombela bango pe na balongo ni belé. Merci beaucoup. Merci maman. Mbote papa. Bon mbote mwana na ngai. Kombo nani? Papa George. Papa George awa tozali na site ya Sekomaf. Awa musala nini osalaka? Bon awa nazali bouver en même temps et na lonaka. OK. Donc olonaka pe obokolaka bibwele. Likambo nini ekomeli bino na bangulu na bino bobokolaka? Bon, bangulu na biso to bokolaka makambo ya épidémie et bandi lelote. Eza makambo ya yakala. Pourquoi? Okomona ba vétérinaire na biso. Bon bakoma fatigué. Pona nini? Tant épidémie ko ya. Bon, ba vétérinaire bakoma neti batumoko ba malgré baza du domaine. Mais batatonaka. Bakoza peut-être kisi oyo, bakotia boye. Bakoza kisi peut-être bakotia siko ekoma sikoyo ekoma nzambe aloba. Parfois komona na ba traitement na bazo sala peut-être omona sikoyo bangulu bakoki ko kobika. Bon ce que simbi na ngote bangulu bakufaka te bakufi. Tant bokolela et pas gouvernement. Au commande kutu yemoko kutu ministre provincial. Ministre provincial. Bayako basuka kakaka aw na kop makine. Bo po basala tour bilanga. Ou bien basala ba tour ba ferme ba qu'est-ce qui ne va pas? Rien. So ba kwa kuli kuna bakamata kanjera ba koti na mituka na bango bakei. Otomona. Bon, biso maintenant, attaque ba bouver. Et comment sikoyo, qui tout double. Ce qui ba biki. Ce qui ba kukuli. Alors, omoni. Maintenant, au soko tel bien la plupart va fermer, ils ont fermé.
pour nini tozali de laisser à nous-mêmes au lieu batinda inspecteur vétérinaire awa bazwa bania bangulu ono toke na laboratoire hein poto yeba épidémie et utaka wapi banda bakenda bazonga te obi bo na Kikongo balobaka proverbe moko ezalaka mboka moko ejikaka bakamati mbwa batindi ye balbi kende kozula biso moto na mboka moko boye oya topelisa ndunda tolamba tolia tango mbwa akomi na mboka wana kokuta babomi nani yo niama mbwa moni chiko ba mikuwa na makila na moto batinda ye est-ce que mbwa azonga lisusu azonga te akeko kufela makila wana ndenge ba inspecteur vétérinaire na biso ote tozoya ko pesa bino ba réponse tilelo nambala oyo pour perdre combien ya de ngolo donc nakoko loba na yo hein nakoko loba no nombre te kabakata ndako ya boye hein itikela lonkaka vide nyonso esila bangulu nyonso bakenda alors maintenant sikoyo pona kozongisa bango hein et il faut que luka maintenant ba moyen yo moko osomba ozongisa or que soto zakina ba konzina biso baza vraiment très bien bon bakoko lukila biso ba moyen mususu abimo biso to ko pesa bino siko aide hein bozwa ngulu ya mwasi ngulu mibale ngulu ya mwasi na mobali mais bazala banani différente babota mama moko te so baboti mama moko to sali musala moko ya pamba bo pesi biso bo pesi biso condition soki baboti bino boko zongisa biso kaka ou bien ngulu moko ya mwasi omoni période moko omoni banani bazaka na monastère campus na se wana bayaka na système ya kopesa biso nani ba mabata to bokola ba mabata awa mais sikoyo libata alingaka kozala enfermé alors lokola ba mabata bazaki enfermé moi bazwa penza mo pepe ya libanda izate ba mabata bakufa pona nini moto wana parce que libata lingaka azo sakana ene libanda azo pumbuka azo lokota na mai azo sokola mais quand même banal basango bazwaka bénéfice libata soka boti bango baye kozwaka ka libata moko ya mwasi bakenango kuna suba maintenant bakeko pesa et pas mususu mumoni ndenge tozali awa tozwaka na biso eda mutute e soko okoki te fanda ka ndengwa et bongo ministre na biso ministre national na provincial obaki par mambotali pêche na élevage ata bosola na bango est-ce que vous avez un mécanisme moroté o bokoyi ko se plaindre pas na bango boyebisa ba mambo bozo vivre mais mwana omoni ndenge tozali boy yoza mwana te sukole lo senga ilipa alubite zela lobby oye osengi lipa zela lobby est-ce que yoko bayete na ko baye to mona ke batongo bazaka na biso pour biso te combien de fois biso tozana nana biso kuna biro na biso kuna combien de fois to kende kuna to se plaignir kuna bureau ya association kuna côté mandunda kuna ministre provincial aya awa ote tokotala solitude toko répondre bino tilelo to sali tout to bengisi même yemoko gouverneur le rwana Kimbuta Kimbuta aya to expliquer Kimbuta albino
oyo ezali makambo eza na niveau ya province me nga sikoyo nakomata na niveau ya gouvernement akende komona ministre sikoyo ya gouvernement ote nga moko nakokita si le terrain ti lelo aya te akoma te pendant ce temps bino bozo continuer kaka kosouffrir juste ti tozo continuer biso kaka kosouffrir même omoni même bandunda oyo soki yo moko osombikisi te bon nani moto akoya kotielo yango or que na bapays développé hein? Biso nde batracteur moto eko kosalela biso bahectare mais biso jusqu'à présent tozali kaka na agriculture traditionnelle kosala na maboko ozokomema barosoir oyebi ke arrosoir nde ozomema barosoir mibale na ndenge ozogumba maboyo kobala mabele oyebi ke mosala oyo ekomisa mutu okoko vieillir avant l'âge. Pourquoi? Parce que on est toujours accroupi. Et puis on a même 2 arrosoirs chaque jour. Mais dans les pays développés, l'agriculture est comment modernisée. Mais Bissot a toujours ça la tradition. Au contraire, peut-être 5 bandes, 6 bandes. Hein? Mukolo bimbo sali kaka 6 bandes. Surtout que sali 6 bandes za makashi. Ah bon? Bon, maintenant sikoyo. Au mona bakotinda peut-être ba don. Hein? Beaucoup ne peut pas batabila. Ante comme quelque part ba détournant. Et comme bango ba comme côté que la bato ba bazana ba maison. Hein? Allez bino beaucoup de somba. Alors na nyonso wana message nini oko lancer na ba kondia mboka o bazolanda yo kobanda liboso na président de la République, ministre national o qui par mambo ya pêche na élevage ko kitati na gouverneur na niveau ya province, message nini européen bango? Message na ko pesa bango ezali boye. Omoni site oyo hein elié sa population site oyo ya se komaf oyo biloko mususu soki na bapoto parce que lelo koko zana na mbongo hein soki oliete osala musala te bango bamona biso ndenge to sala ka musala oyo bamona biso peut-être toza ba intri moko boye peut-être totanga te fo bango hein fo ba ida ka biso parce que biso to sana ba makoki penza te hein pour ça peut-être 50 bandes 80 bandes hein na makasi ni yo sala na makasi ni yo sala 80 bandes okokate yango l'état asala nini pona bino surtout na ndenge banyama nyonso bakufi l'état sala nini parce que bino nde bozoli sa population l'état sala nini pona bino mais l'état bon tout le monde est habité parce que tout d'abord hein tant épidémie est côté penza makasi bon inspecteur vétérinaire hein quitter sur le terrain voir même les étudiants à Inikine, hein? Au basala, les étudiants à Ipen, au basala dans ces sections il y a vétérinaire, na oyoba Institut supérieur des sciences agronomiques et vétérinaires au yakimwenza, ba ya awa sur le terrain, ba zoa bandia bangulu ba kenda, au tête oyoba maintenant sikoyo problème épidémie, mais jusqu'à tout soit suité. Tout soit suité. Oh, peut-être. Bon, siko, n'engi ne salak. Bon, au moins siko. N'engi m'voule beti. Hein? Siko to fandi calme. To fandi calme. Bangoul pe bazo bota, tout ça. Mais n'engi o yaka ce qui est yé. Au komona. Ngulu. So, pour sentir que l'épidémie est allée au mona ngulu. So, pesi biloko. So, menikaka matoi. Et là, liboui.
Monoki ozomon. Bato basombaka wana siko bakenda nango kolia to kosala nde. Bato wana bakendeke nayebi ndenge ni bango bamagui na bango basala. Bango moko bayebi banini na bango basala. Bon, tout d'abord biso to biso na buzoba na biso. To bandoko sala boye. Tant bonne épidémie ekoti, hein? To mi peki sami. Bon, ce qui osana faire me kuna. Yo koki ko yepa na ngaite. Ngai pena koko kende pa ina yote. To sukili kaka wana. Po maladie etambulate. Po maladie etambulate. Et puis omoni ba nani ba njinji, ba transitaire pe basaka pe makambo. Bon. Par exemple ndenge ba bomaka bangulu kuna, place wana kuna. Bamakila bangulu baza maladi. Soki abendi yango. Aye afandi susu na nzoto ya ngulu. Monge nzoto ngulu zana ba madusu. Tanga ko ya atiki. Omona pe na buzo bangulu pe ataku tozo surveiller ngo makasi. Omona na buzo ba pe omona kaka ngulu 2 jours 3 jours. Ngulu pe ako maladi. Meshiko lokola mvule bete wuti ko sila sikoyo. Bon, maladie wana ezapeza presque ezapenzate. Donc il y a comme après une année, après 2 ans, une année après 2 ans, et omoni épidémie na ndenge beta ka biso. Donc banda ba inspecteur wana bakenda. Donc sans trace réponse pe ezate. Siko ndenge boteka kangulu o azali atteint. Ceux qui batu balie yango mabete. Bon, normalement ceux qui ngulu azali atteint. Normalement namibe ko peza o yanani. Donc il faut si par exemple inspecteur vétérinaire bakutani na yo ndenge wana. Il faut ngulu wana, faut ba battre yango, hein? Bakundi. Pourquoi pona ko ezala transmissibilité. Moni. Mais biso ba congolais talaka kalokola nzala okoto kisha bon maladi wana ko kende nango. Vraiment merci beaucoup papa, merci na ndenge o ndimiko ya nola metuna biso liloba na ya suka ezani pour mokola lelo. Bon liloba suka pona ngai il faut bato gouvernement faut pas ça de temps à autre, hein? Ba le kaka ba ko talaka oyo ozomona oyo papa journaliste, hein? Et ça musala zobate, et ça musala zobate ba konji, hein? Pona nini Mobutu alobaka ke ça longue rétrousson les marches. Pourquoi? Même sur Totali à l'époque il y en a nos botamité, tant zaka table ronde, hein? Les Rwanda parce que makambo ya l'indépendance bakende kana table ronde ba mindele les Rwanda président le premier président Joseph Kasavubu Naba Lumumba bakende kana Belgique tant bakamati basanduku mibale, hein? Batie wana babegi monsieur le président Kasavubu maintenant yaka, hein? Ça la tirage au sort. Bon Kasavubu lokola azaki intellectuel awela kinini awela ki mabele pona ni mabele c'est de l'argent mbongo ya papier mbongo isilaka mais mabele isilaka te omoni parce que ce qu'on négligé les longs na ko kablo mbongo oli osili esili mais ce qu'on appelle si mabele ozo salaka kaka aneni ositi soko lembi na yo mabele pe efandi nango. Donc dernier mot na ngai yango na do ba continue biso, hein? Il faut bazwaka biso en considération parce que les locaux tournent na ba millions lelo liete lobo est-ce que na bureau yo kokende donc dernier mot na ngai yango wana. Merci beaucoup papa, merci pour na témoignage na yo, merci pour na contribution na yo. J'espère que le message na yo est commis et pas bakondi.
bakolanda yango pe bakoyoka yango. Merci pe Nabino balandi ya PSB Télévision ndenge bo accompagner kibiso na tour auto sali en tout cas ezali pas si mingi komona que bandeko batie mbongo en jeu ba investir pour na survie na bango financièrement mais aussi pour na coller sa population congolaise parce que ceux qui bandeko basali bilanga te ceux qui bandeko ba bokoli bibwelete tozangelo ka olia na Kinshasa mais malheureusement malgré les efforts nyonso basali malgré mbongo o bazo bimisa pour na ko investir l'état a accompagné bango te alors conséquence logique ezali que bazo perdre ba bien na bango bazo perdre bibwele na bango parce que maladie ezo frappé bango plus pire encore banyama na maladie bazo zonga lisusu na milieu ya population oyo na ignorance bazali ko consommer banyama oyo bazali infecté na maladie. En tout cas l'état a résoudre problème oyo ayoka ba éleveur ministre national ya agriculture pêche et élevage message eko melayo oyeba que ba éleveur ya bangulu bazali ko nyokwama banyama ezokufa bazo perdre bambongo et en revanche soutien exaté, voilà, papa a complété. Et par ricochet, banyamana, ya maladie, bazozonga ka na population, oyo bino boza censé ko protéger. Population pe azolia ka banyama oyo eza na maladie par ignorance sans que ayeba peut-être aleka ina nzela, aleka ina marché, amoni batie kilo angulu moins cher. Le rôle pe makoki exaté a kosomba oyo ya malunga akuta ina oyo moins cher asombi kaka allié a éviter que asombi nyama wazaki na maladie. Voilà message nabiso et comme libino PSB ezali toujours au service ya nation pe au service ya population to sali musala nabiso ya komemela bino information esika oyo bozaki peut-être na difficulté à kokita na terrain pour bo découvrir ango ndeko congolais ndeko kinois o landi biso pe zwa maele zwa ba précaution parce que nakati ya moment oyo mutu nyonso aza concerné. Voilà, merci na bino nyonso ndenge bolanda kibiso e bandeli tisuka. Merci na bandeko nyonso ba intervenir. Merci na Aristote Ndombele o assuré partie technique. Merci na Richard Mayas de King o azali toujours ko assurer coordination ya PSB Télévision. Soki ezali mbala na ya liboso o tomber na chaîne na biso. Cliquez na cloche ya notification pe ko bossa na te ko s'abonner parce que PSB ezali première chaîne oyo ezopé sabino ba information en temps réel, ba information exacte, ba information na makambo etali société congolaise. Na boende to kabon na bino na elika ete to kokutana mbala sima avec le même plaisir. Merci papa. Merci. OK. Baninga bakima yo pona solo mapeka. Solo mutoki to solo nyonso ya nzoto komi tungisa te pour solution na yo monani société God A ememeli bino crème miracle produit ya sika et salami na misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Et l'on a crème miracle, Pessantunga oye kukani na yo. Éliminer les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, l'odeur. Avec des essais, tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs.